Bokoto, 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 yangonde makambo, ya lora sokokonde makambo, ya lora sokokonde makambo, bokoto, 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 le peuple de Dieu, l'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné, il est temps, ya kokanga bandoki nyoso ya Congo, tokangi bandoki, tokangi ba vampire, to beteli bango tenue militaire pour les alliés 13e jour. Il y a ultimatum, il y a Félix Tshilolo. Il doit démissionner. Il doit démissionner. Na pouvoir sataniste. Bokoto, 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 bokoto. Ya lora sokokonde makambo. Oboye osali mokili na yo. Bokoto, 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 bokoto. L'air est grave, l'air est grave. Plus que grave, l'air a sonné. Il est temps ya ko débarrasser na ba tribaliste oyo ya IDPS, ba criminels, les assassins. Bando ki bo samwe. Bo kokawayambo te, yona no kokawayambo. Bon, mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, Zobet Abino, pouvoir à Makila, Bandoki, ba vampire, les vampirés, bande konoso bozana France, bana France, ba jeune à France, il y a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, bokoto, 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 l'air est grave. Tamona banaï koyeb sabino, l'air est grave, botiaki tembe. Nzambe utilizaka kaka moto, Nzambe utilizaka nzete te, Nzambe akuutilize kaka moto. Na siècle moko phénomène moko akuya pona ko libérer mboka wana, ko kangola bato o bazalaki na minyololo, bato bazalaki inconscient, baza conscience, bato bazalaki inconscient, ba se repentir, peuple de Dieu, bo se repentir, bo linga mabele ya Congo. Bokota la ba distraction te, bokota la bilula lula te, bokoto na batoye bazoya na ba tribaliste te, ba mensonge, ba lokuta, o ezali likambo ya mabele, ezali likambo ya bangala te, o baluba te, ba Kongo te, bandundu te, Sud Kivu te, Kisangani te, Kindu Maniema te, Équateur te, Katanga te, kita, ezali kambo ya mabele ultimatum. Topesi Tshilolo 15 jours. Lelo ezali 13e jour. Bana Kisasa, bo se préparer. Bana Njili, Kimbateke, Maluku Kinkole, bo se préparer. Bana Lemba, Matete Yolo Mombele, bo se préparer. Bana ya Bandale, Selembao, Ngiringiri, Kasavubu, Komina Kisasa, Barumbu, Kingabwa, Limete, Yolo, Matete, Lemba, Cité Salongo, Mongafula, Cité Mama Mobutu, Mbinza Telecom, Mbinza Pigeon, Mbinzo Ipen, Mbinza Delvo, bo se préparer, Gombe, bo se préparer, Congo ezali ya batuti te, Congo ezali mabele ya batuti te. Bo finga, bo loba, bo kosa. Congo ezali ya batuti te. Groupe moko ya batuti 6 ba kokanga biso en otage, ba yaki na babote ya mbula, mitu ekoma misongo luka bato okaba, luka bango ba otani illettré kuna na Somalie, ba ye ba botoli richesse à Congo, ba exterminer biso. Groupe ya ba tribaliste moko ya IDPS ya village ya Etienne Tshisekedi na mona na ye na mama na Marthe Félix Tshilolo bourrique de naissance illettré oya fingi ba diaspora bi oya komekana ba kokuta na nzela Félix oza rien. Nzamba emilie yo bakoko na biso ba emilie yo to bambi yo mabanga to sambwisi yo Kongo eza ya yo te oza rien petit. Il est très bourrique, il est très millième fois. Bourrique inconscient. Zoba. Tshilolo. Bino tout. Oh, vous allez la semaine. Vous allez rien.
bokosalaka ngai eloko te moto akoboma ngai aza te ngai nazali libérateur le Congo sera sauvé le Congo sera libéré ezali mabele ya bakoko na ngai nana droit ya kobundela mabele ya bakoko na ngai naza kobundela bata baluba nyonso nazobundela bango bata bandundu bata Kasai Kisangani Kindu Équateur ngaza Congo ngaza carte ya Congo bokoyana batribaliste te bomote nzambe akofondre bino bana nanga Cédric Boketu mwasi na ye Moluba Tiamala chancelavi mobali na ye Moluba bokoloba nanga nini petit papa mwasi na ye Moluba Mongo tala nde nzambe asali force nana bakoko baluba na kati ya ndako nanga bokokanga te nana makila na bino 50% bokokokanga tata boevoke bokokokanga te nzambe nanga azali papa Kimbango azali Patrice Emery Lumbumba azali président Kasavubu azali maréchal Mobutu azali cardinal Malula na cardinal Chouba azali mama Kipavita azali mama Ano Sanzo oya mata likolo mwasi ya bamongo ya basakusu molimo nzambe zwa ya mata lokola eli bokokanga ite bapapa diangenda tu bazali bokokanga ite ale moloto bazali Rossi Mukende azali papa ya bota Rossi Mukende baza komona bamikuwa tu ekufa ya bakoko na nga na bakasai na baequateur na babandundu likola bakaptu oyo etonga mibana bajekamino bolia badiama boyi bato basala bakufa nango bakata bango maboko bakoko Équateur po batonga Congo mobimba bokokokanga te Félix oza petit illettré bourrique tu connais rien ovimbi kingwane vimbi na makile ozotambola na liwa idiot bino bokokanani ngai nzambe atie ngai po peuple na ye bonyokoli peuple wana 60 ans 59 ans bokotisa peuple congolais bokanga bango po base défendre te yango bomelisi bata ya Kisasa masanga moye babeba te bakobima na libulu wana bozofuta bapaster bamukuna bamarcelo bakakenza bamamba sekate na badeni lese bapaster tout bozokorrompre bango mpo baloba verité te me nzambe akoutilize motu moko meme na mosika boyebi révolution ya Iran donc moto ase refugiaka na kati ya France mazotinda bakaseti na bamessage révolution esalemaka bomata bokita Félix Tshilolo bourrique de naissance oza na ultimatum ya 15 jours 10 jours à 15 jours okozwa grand soulèvement na Kisasa grand soulèvement awa na kati Europe nana kobanga eloko moko te omone gouvernement belge te baide biso tokobi tino 15 mètres à 20 mètres ozwi bamaki towololi yo ozopesa mire na badrapeau chantier ozopesa bachantier soni tuimilie yo toyebisaki yo kokeba keba petit wa petit ya moke barwande babomi bato banyokoli bato yo okei ofukama mpo bapesa tapis rouge otambolaka na avion ya barwandais air rwandaise ozotambola na avion ya barwandais bokokoka Congo te tokomona biso na bino vérité eza kote wapi yango nabeleli merci na badiaspora ya France na Paris badiaspora ya Belgique bokota na distraction te bokota bazoloba mpona wayambo te bokota te vérité Jésus-Christ ayaki na vérité David ayaki na vérité papa Kimbangu vérité contre Léopold de Souka nango Congo emiliberaka le 4 janvier 1959 na discours ya président Kasavubu ya Bako match ezalaka ya Congo ekozala libéré Congola kozala na esclave te bino groupe ya bakasaye oyo boza na nsima ya Rwanda bino bofukamela ye boadore ye bokumisa ye etali boketi oyo yambo te etali majorité ya bandeko ya Kasai oyo baza contre Félix te
Vous croyez beaucoup séparer les Congolais, beaucoup séparer biso, et si bité beti poto, tout bozo sala 0, 0, 0, et l'autre ezate, na kolobela mino vérité en face, makambo ba Congolais babana yo kokoloba te ngai na kolobela peuple congolais, nazali guerrier, naza na aura, nazali moto nzamba te wana pour la vérité. Toboy mensonge, toboy lokuta. Elamba ya rouge, toboy ngango eloka rouge. Ya noir, ya noir. Félix est très très criminel. Attaque Congo, il doit payer. Il paiera cher. Il paiera cher. Yangodobi ba Congolo bazana Allemagne, Hollande, Luxembourg. Il fait boyo kaka message. Exactement, tu as émotion dans côté. So balobi bo bima 1 million, bo bimi 1 million za pour la Congo. Tango to bima ki ona, au monde ba tutu bazogi na ndako. So ki balobi no bino marche, c'est marche. Eza pour na mabele, moto tu bakata motolu na ye, bakata e mangwele, motole kundama na mabele a Congo. So zali zairwa ya bolingo kubanga te. Il faut bolongo la paix. Ovana na poto moza ozo banga oza pere. Bolinga te tribu mosusu et dominer baluba bakoki ko dominer batabandundu te batabandundu bakoki ko dominer baluba te baluba bakoki ko dominer bataba Congo te bataba Congo bakoki ko dominer baluba te bata Sud Kivu Nord Kivu bakoki ko dominer batakisangani te batakisangani bakoki ko dominer Sud Kivu Nord Kivu te bandeko ya Katanga bakoki ko dominer batequateur te batequateur bakoki ko dominer bakatange te batakisasa bakoki ko dominer Congo te. Congo appartient à tout le monde. Nous tous nous sommes les Zaïrois. Yalora sokoko ne makambo tout le banabino en face, tout le banabino clair et les kabato marché ba moté bino bokalisa kinini poto ya bino bokubangi sabato bato tokoboma yo tozoluka to boma ngai oh kanamba boma bino le 19 septembre bo marché te bato na bino basenga i marché kuna la Kisasa ba marché te ba Rwanda ba pekisi bango babi to pesi bino pouvoir boningo marché lisu ba boma bino lokola banyama kana ba boma bande konanga na Kasai chef wa Kamina Sap na mona bino bosala ba vidéo te bino bosala ba vidéo boningi boko sa distraction tribaliste bolo bakio tala boketchwa yambo ayaki atelemi ngana ko beto mama et puis oza mama okobotinga mensonge lokuta bato ba betio na 10h na tongo nango okei otie poudre na perruque okei fete ya Rwanda bino soki yozo banga mona no Félix ala bokonzi likolo na bino mais pas na likolo na ngai Félix azali roi na bino pas roi ya Congo azali président na bino ya clan ya ba tribaliste pas ya Congo Congo toyebi ete c'est traître criminel assassin toko pendre ye likolo ya mabele vous jouez avec les gens ou quoi Yalora Sokoko Yalora Sokoko abanga bino bozana eloko nini. Est-ce que pema ya Laura Sokoko ya ba Congolais o bazana Norvège, Italie, Espagne, Danemark bino clan ya ba tribaliste ya IDPS motobo simbiam et l'autre côté Nzamba Betty Félix et Libanda bo jouer bokeko ça la fête na bino mercredi le 18 octobre bino na bino minoko mboka c'est une humiliante c'est une humiliante. Vous êtes humiliés. Bolakisi ba tribaliste. To boibino ba clan. Congo appartient pas à clan. Congo, comment on a dit? Congo est appelé bateau moko seter moko boite. Tu as besoin de communauté. Tu as besoin de clanté. Peuple congolais, ba Congolais, vous avez Brazzaville, na Pointe-Noire, Gabon,
Angola na loi de pas ya Laurent Sokoko, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Bénin, Nigeria, Kenya, Ouganda, côté ba Congolais bobima noso, l'air est grave, plus que grave. L'air a sonné la zone de tenue militaire. Bon, comment, tous ceux qui ont ultimatum, grand soulèvement populaire, do bana ndi libozi la nano, tokota nano, on est aquí, to motiver peuple que, wayamba zali, na ba komanda iso, na ba Edi Bolombo, na ya Laurent Sokoko na finance, ya Laurent Sokoko, membre officiel, ya peuple mokonzi, boki loko, bokase biso tokozala mandia, to mandia kasima ba politicien, non, tozo bunela mabele, tozala besoin bato bazoka ba ya Laurent Sokoko, soki bozali bobima, to boy makamba kubata makana se, ya Laurent Sokoko aza moitié angolais, moitié Congo, mais Congo epesa evi, moi na ye ya liboso, tanga moni mokila mona ki amona Congo, soka pambwami, ako souteni motako banga, ya Laurent Sokoko abanga Ruberwa, abanga Moïse Mwarunga, Boda Zoé, na Félix, il est très, Félix, Oza, il est très bourrique, info rien. Tu connais pas l'histoire du Congo. Ce que vous avez l'histoire du Congo, il fallait te débarrasser là-bas tout. Vous croyez quoi? Vous les gens des IDPS, les camps des villages de Félix et Chilolo, les Corbeaux et Renan. Beaucoup timidés battent. Hein? Bokalisa biso toya na mabela Congo koti kabino. Bokalisa biso toye po bo bangisa biso, bocha tenue militaire na nkombo tata Nzambe, na komba bakoko na ngai. Bokozala humilié. Hein? Yamona merci Seigneur Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre. Tata Nzambe opesa biso mabele po peuple congolais azali esclave amututa kufa lokola nyamate. Tomoni ana bapoto batambongo nde bataba élevage bato basalaka bilanga babatelaka bapate na bango na bangombe po bapesa miliki awa congolais tout na Europe amelaka miliki po bato babokolaka bangombe ne zobota miliki tozomela miliki mais congolais komi peuple congolais zo kufa lokola nyama bamelaka makila ya peuple congolais ka ba vampire. Nous on peut pas accepter ça tokotelemela o nyosa koya koteleme la libération à Congo tata Nzambe ngana kozwa puissance o papa Kimbangu azalaki nango paza nango na koteleme na nkombo basala Nzambe ya mokili mobimba o bayaka pona ko sauver humanité ngai na kotelema na beleli Yesu Masia mona tata Nzambe na beleli papa Kimbangu Alain Moloto Floribert Chebeya Fidèle Bazana Cédric Nyaza Passer Lukusa Rossi Mukenichimanga, Thérèse Kapangala, Dani Boteti, Général Ngwala Paz, na Général Bekazwa, Floribert Chebeya Bazana, Arma Tungulu, Kacha 28 morts na Maluku, massacre ya Kasai Chef Akamuna Sapu, massacre ya Yumbi, Bakongolo, tout Bakufin Bazokufa na Beni, na Butembo, na Bunya, Ituri, partout Bakongolais Bazokufa, Bamakiloni fait bima dans 15 jours. Diable, donne-moi la force spirituelle, donne-moi la sagesse. Na sengi kaka sagesse tata Nzambe. Na sengi eloko musu na se amoite. Sagesse oran. Malobo tiaki na Jérémie. Na papa Kimbangu alobela ba Belge. Malobo tiaka na ba Jean-Baptiste balobela ka Hérode. Ya ba Bram. Maloba ba sali tout ya Nzambe. Ezala bazalaki mindele. Ezala bazalaki arabe. Ezala bazalaki ba africaine. Comment on a bango basali ya Nzambe. Yangwana peuple congolais na lekewa pona na remercier ba mamotu na bandeko tout botaki nombre tozalaki la tokomaki na dimension mystique, dimension spirituelle. Bino bozomo na nombre la mais ngai na mona ki tozalaki plus de 200 000 congolais mokolona ya le 17 parce que force tozalaki dango tolia kite tomela ki maitenga na ekomela koka soki na ba 19h 18h30 longba tongo na bimi na ndako na lelo côté
makolo pasi te hermonoka moi makolo pasi nokai makolo pasi te bato tuna ba mama makolo pasi ezalaki te nzala ezalaki te. Quelle puissance, hein? Puissance ya Nzambe, puissance ya bakoko na biso, puissance tokotikala ini soki bino bozoya na sécession na tribaliste mpona koluka koséparer Congo koluka bobomanga boza petit bokoka ngai te. Ese moto lokola ngai nakoki kobeta mama ata aza lokuta ndenge aza wana akotikala kaka mama na ngai. Ngai nasimba mama esi ngai nasimbaka bamama moso nazali na ndako mama bana na ngai natikala ata kobeta mbata te. Nayebi ndenge bayibaka te ndenge babetaka te. Naza un homme douceur me na makambo ya Kongo ndenge nalekaka awa nalekaka na molimo ya Nzambe. Ntango nauti na chambre na kiti nazalaki na eloko mosusu. Ntango nazoloba Nzambe apesi ngai sagesse. Peuple congolais fe bolongola père bolongola kobanga barwandais basa groupe moko ya 6 personnes bakanga tout na ba diaspora na bato baza na Congo en otage. Quelle sorte ya peuple boza peuple ya ndenge nini? Peuple nini bakochange te? Peuple nini bozoyoka te? Il faut boyoka mongongo ya Nzambe. Il faut to sauver mabele ya Congo. Yango mona lati teri militaire Félix Tshilolo akokutala na yango. Akokutana na yango soka démission bozomona blague les gens de IDPS déjà nengaza lobby Kanambe na batune bazalaki na réunion na ye ngai la koboma ete moto akoboma ye moto asidaki bakor na ye moto akobomela bino roi na bino ezali barwandais bango mibale bakoperde. Kanambe 1 akotikaka Félix atonga Congo te passe bona passe dans toi on a passe à 12 millions. Ton a passé à Congo, passe kobaki samalisus o bomona na noté. Makelelo mutura nana ebi Félixité lokuta muyibi masange. Makambo tout bonzo ba discours neno saloba ata moko asalate talasko boye koyeba sko qui est Félix et bon Etienne Tshisekedi na mama Marthe lokuta. Soko mona zo memi mboka na ça fait maman naza kwa biso to bando kola ce maman lobi nanga ko bimate na ko bimate c'est le mensonge. Famille a lokuta miyibi famille a miyibi bobane kolia Jordan zonga yaya loka sokoko Jordan papa Mbemba Saulo na bande ko pesa papa Etienne Tshisekedi $60,000 chaque fin du mois. Abenga Mbemba Saulo na tu es mon frère on a papa Etienne Tshisekedi boya poto na mbongo ya Saï tata la bina zalaki PDG bino bo souffrant bolia kaka mbongo suso la Congo ti lelo bo memi bato bakufi na idéologie na bino lelo bo bo mema ko non on peut pas accepter pas de blague pas de stop ya loga sokoko azoya stop loga sokoko azoya. Tala mama bolokuta boketa zalaki wana apesika mokongo alobi beta liba yeyo bobeta emu pourquoi maman okobeta lokuta bato babeto 20 personnes ata 5 ata 2 mama et puis bakono beto pourquoi oasible na biso toza mama ozali c'est normal ozali village moko na Félix Tshilolo c'est normal o adorer roi na biso to adorer Nzambe et puis bakoko na biso et puis mabele na biso eza sacré na vie humaine na biso yibanga mbongo voiture mabele te mabele salemaki na liloba ya famille Tshisekedi te mabele esalemaki na liloba ya Nzambe. Mobutu azalaka na alekana Kasavu alekana Lumbumba kende Moïse Tshomba kende Nguzi Kadubana kende Mungurudia kakufa Pinga Kase na kufa Bombo kakufa Kitima kufa Zaidi Ngoma kufa Abe Malumala kufa Kakudia kufa Muzero la Désiré Kabila kufa Kat Mamoka kufa Moto aza plus fort azate Nzambe aza tout puissant c'est le Dieu tout puissant. Bato tout bazalaka ya kalaba lekana Félix yonanga lobi toko lekana ka yongo tikelanga otika mabele nanga na maboko ya batuchi. Non, je ne peux pas accepter ça.
na koapsetaka yango jamais jamais na konégociaka mabele ya Congo na motu te yango peuple congolais bo faire attention tozali lelo ezali 13e jour 13e jour ya ultimatum ya soulèvement populaire ultimatum ya ko bloquer l'ambassade et tout oyo ezali libanda on doit faire ça hein? On doit faire ça l'ambassade wana esombamaki na mbongo ya Ruberwa te ya Félix te ya ambassade esombamaki na mbongo ya Zaïre pour peuple congolais ba libanda bazwaka ba denale bazwaka ba visa bazwaka mboka ambassade on esalemaki teke tozala na kati occupation bato bakozwaka visa basobaka ba denale bozomela bato bambongo ya passeport bozofutisa bato ba $55 na aéroport donc bozoboma non pas jusque là le peuple congolais boza peuple ya Nzambe. Pourquoi Bogondima humiliation ya ndengona? Nous sommes humiliés. Hein? Ba pays tout Afrique totikeli ba Rwandais temps. 2007 2001. Ba zoba ya ba mikolo tout on a ba zoba ba zu pouvoir ba pesa ngo pa ba touch. Ti ba keno kanisa Edi Kapel. Hein? Colonel Edi Kapel abo motaboma Kanambe Muzero la Désiré Kabila yewana elongoka ligboro da likola kasa mokonge nguma mokasa seria ba velo ya ba induka na ba baonga tozwa Congo totika 6 Rwandais 6 onaebi officiellement ozwa Ridi Polite Kanambe Ruberwa Moïse Mwarungabu Jeannette Kanambe Zoé Bisengimana na Bizima Kara Society na Zobo oyo oazara maladi Vital Kamerhe 8 donc 8 touch bar atabino moko jusqu'à quand beaucoup comprendre les peuples de Dieu jusqu'à quand beaucoup comprendre les peuples de Dieu jusqu'à quand bozandenge nini oh makamba Congo etali biso te yo kufa na olibanda tikala na mabele mindele ya malili pas nous biso toyaki bitumba nous sommes choisis pour tous la guerrier pour tout bunda bitumba ava biso to kufa il fait totika mabele na maboko bana na biso génération par génération toté ya bato bolingo mabele lokola Israël lokola ba français lokola français yaka sa ko toucher mabele na bangote ba libanais ba botoli mabele ba chinois ba indien ba pakistanais ba botoli bato mabele bazobeta ba congolais zo kufa na Inde na Chine partout congolais lino achaka troubi na Chine congolais lino boma chinois na kata Chine mais ba chinois bazobeta ba congolais bovando ka meme lokwa mouton toti kanzamba ko sa quel Dieu au commencement était la parole au commencement a été la parole mokili esalemaki na liloba Nzambe Nzambe apesi bino océan terre forêt rivière lac Tumba lac Maindombe lac Tanganyika lac Kivu mpaku nebila Nzambe apesi bino tous les richesses or coltan cuivre colbert pétrole tout bobo na bino kozwa Nzambe apesa biso déserté na kata soleil 45 degrés mvule betaka chaque jour tolo nakate topeshaka te pas d'autoroute mboka bato bazokufa na malaria na typhoïde docteur moko abimisi kisi ya malaria babeti masasi babomi quelle sorte ya peuple quelle sorte na lukina ba congolais non boza mauvais peuple congolais boza mauvais bozana bolingo Nzambe te bokono kosambela ka bokena ka tourisme bosambela pona mabele bolo ba vérité biso to bato moko eza na France na ba Belgique na ba Londres match pona makamba Congo Londres abimisi 100,000 Belgique 100,000 France 100 ba congolais to bito kutana to sala dégâts na France to ko bima 200,000 une semaine to alibanda to si solution mboka toi capable à kobenga bande kobana kisasa babima
pour moi ya Congo eza ba diaspora bozo kunda bato bozo futa ba classe bozo lesa ba famille mais yo ndimi na kaka ozala péché olesa bato obima mopao diaspora bo libérer ba famille ba mi libérer boko lesa bato jusqu'à quand il fait mototo à travailler na ko na e mototo à lona mototo à cultiver moi mototo à pêcher moi miliki moi fromage boza kata fromage te ata bougie ya pamba o créera alimeti libanda makambo tu libanda obino bolona ba terrasse masanga bolona l'église de sommet tala bilanga na bino masanga distraction théâtre mitakala makambo ya normal boye bolingi te mais distraction nde boluli oh babomi kitir baboyi ba musicien babet plaisir mais on a mabele te au préférant que la musique mose esclave non il est canate musique ekozonga na 2085 eta ke werera jibira kofira wazekwara farira ferera héritiera bakozwa conscience te bango bakanisaki bakomanipule bacongolais eta que Dieu existe ekolekana te jusqu'à la libération totale de notre pays il fait tout mon Congo ezongi na maboko na biso totia état de droit mibeko likolo ya bato biso na se ya mibeko bamboko Belgique ba France mibeko likolo mibeko likolo peuple congolais mama na biso wana nazozo avocat na ngai te so nazwi botosalela e plainte na congolais na parmi ba leader nazali basala noki o bazosalela boketu marche pas de problème sala no lokuta créer tribaliste non mais biso etali biso te peuple congolais bolongwa na ba distraction ya famille ya Tshisekedi mosala nango lokuta mensonge ba lokuta tandenge ba memi bino bozo bona mna bazo kosa be bozo landaka bozo bona bazo kosa bino bozo landaka peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle sorte ya peuple nzambe na ngai naloba na monoko nini po peuple ya yoka boko yoka quand jusqu'à quand boko comprendre peuple il fait bon comprendre il fait bon comprendre nzambe fait bon comprendre fait ovani boy na mwasi na mobile bovani bozolanda ngai il faut non to mama bana limbisanga ndenge makamlikana bana osoliso pardon tozala ini to bunira mabele boki marche na Londres bo bana mikanda Londres ba ke Londres o boki marche na France o bana mikanda France ba kiti c'est comme ça l'amour unité union faire la force tango toza ini yango zo sa la force na biso Félix ayakiwa akasoka bakino batikela ki couloir bavani na bandako bato longba bobota babeta bino katonga dipiron ti bato biso bakoma buka likola tonga ya dipiron malaria bovandi Félix Tshilolo toi tu crois que ndenge bayebisaki yo ki to maîtriser kisasa bandeko na kometi okutani na yango na nkombo ya bakoko na biso omoni bakoko ndenge babeti yo okozonga omoni kozonga na ndenge ozozonga kokenda na libela yango wana kozonga ozozonga c'est fini la histoire soko démissionné te tozo bloqué tout yoke ambassade kuzepo moto agana bosakani na biso na 2006 bosakani na 2011 boye kosakana na 2016 sur 2018 tozwa mboka totikela bino non pas jusque là hein pas jusque là toza basi na bino te oye awa ovimisi mutu oye na avion ya ba Rwandais okiti nango ka Paul Kagame okomi mwasi akaname na Paul Kagame toi tu crois que biso tokozala informé te zwa bandeko na yo kende na Rwanda na Kigali kenda kovanda bien Uganda et pas bapare na Homo 7 tu peux pas jouer avec les Congolais Tshilolo un vaurien tandengo zali salité moko boy
ata mafuta ezosimba te oyo akosakana na yo akokutana nzela osala nini ole na Kagame oextrémine bacongolais ole na Kanambe oextrémine bato na Kasai na Evariste Bochabe na Sami Badibanga boza banani bino boza banani o Boketu tokoluka toboma ye nakutani na ndeko na biso moko kasa o tomoni ba SMS obeti ngana kobeta mapo yango ne kobangisa ngai na kolbeta mama nazalaki te nayebaki mpe makambo wana te nakoki kolekaka te nakota na badistraction na explikaka bino 1000 fois nazalaki te nakoki kobeta mama te c'est ma mère mais akosi on eza sorcerie aza sorcier bo excuse ngai mama ozali ndoki okomona bolamu te okomonaka bolamu te yango wana mpe omona bolamu te oya poto mosala no mensonge lokuta ngana kurufinga na kufinga baluba babomi bato na Kasai depuis baboma makambo na sam natangaka makambo Kasai chaque jour po eza mboka na ngai nga sa tribal te nga yo moni nga na bundelaka leader ya Bangala ube ya Bandundu ube ya Kasai ube ya Sud. Non, moi je suis leader ya Congo nga sa leader ya clan te ya tribu te ya village te ya collectivité te nga sa leader na Congo tango na betaki misiki moluba mokongo mutanu bamukamba katiata nzemba bakonde vila te bato tu basepelaki na ngai yango ngai komba na ngeza amour nalingaka moto wa haine te moto adivisaka bato te nalingaka moto anyatelaka bato te nalingaka moto amonaka bato pamba te ngai lingaka amour moi c'est l'amour ngai na ya mpona kowela eloko moko te yango na peuple congolais na so nazwa avocat tokosalela mama na plainte mais etali biso te makambo wana basala marche te ntango babomaka bato na Kasai basalaka marche te le 19 septembre kana babomi bato na siège ya UDPS basali marche te ya lokuta nde balingi basangana mwa 4 personnes bango tu baluba basangana contre Boketu mwana Congo les défenseurs du peuple les gardiens du temple bokosakana na moto oyo aza na puissance ya Nzambe moto aza na aura ya Nzambe yango yaloka sokoka bivanda kobima te nzela jeep na yo otambolaka na jeep na yo bokoka passe bokozwa goudron ya bakongo bokasango potopoto ya ngai bokolia yango na mikate ya tangausu bokolia mikate bokozwa liboma bokobela bozoi ba 4 euros ba 3 euros esili chilo le yona ke esa bano pebno talaba izau bozoteka mboka likola 4 euros Félix Ozara kolia ba kanisha na ba buladok na ba whisky Givance kolia pondo mai na makelele na ba cheke o lelo ay boyo kolakisa bato ke babanga bino be intimidation yani azali président ya village na bino ya clan na bino ya collectif pas au Congo l'état n'existe pas na Congo toaki na président moko oyo aganyaki na mitema ya bakongolais c'est Martin Fayulu Madidi nga soutenaki Jean-Pierre Mbemba na 2006 na soutenu ti Jean-Pierre Mbemba koti prison nazokende kuna na mama Liliane elongo na basabeto ça c'est l'amour na soutenu Etienne Tshisekedi depuis l'élection na ye tourné na ye tout akende France na kende France asala bona sali banzembo na mbongo na ngai poni bo kritikaki ngai te titi mokolo Etienne Tshisekedi atindi docteur Loseke abi bengelanga mon fils Boketu to solo ana partir à Kinshasa na hôtel Plaza place ya ki réunion ya o abenganga docteur Loseke témoin na Jaco Sayar na zos na bi ve Jaco yaka na solo na Etienne Tshisekedi lelo na solo line na tunume c'est toi le président yonde moto ganyaki ndenge nino vandi kimia ifo Boketu na kobimisaka lisu bato libanda ta bon bongo siko biso to beta me ba kase judiciaire yo vandi ni bituma na ngane bandi wana c'est complice ya ngoti na telemela be Félix okiti kosakana na Nzambe te kosakana na bato bana eloko Nzambe te kosakana te bosakana te bozoya ba blague na bino na Congo ya président ba koto vota ete tolingaka ete
pe tokolingaka était clair. Hein? Hein? Clair. Azolia andimia ça les pattes avec ba Rwandais. Tokolinga ndenge mboke za no kipaso tokolinga ndenge nini. Hein? Soki lelo Félix siko abomi Kanambe, abomi Rubero. Félicitations, je travaille avec lui. Mais comme il travaille avec les Rwandais, pour gagner l'élection, le président Eli Martin Fayulu. Nga vivre comme ça, nga za moto ya hypocrite au sombanga na mbongo te. Non, non, na quel mbongo. Na bundi bituma 24 ans au diaspora lubiteni. Bokato alembongo basombele ndong mbong boketu ba corrompre na 3000 boketu tala ba mensonge le l'autre sukiwa ya Laura Sokoko millionnaire bozila moko mona film ya Laura Sokoko ana bilang ana ba bateau de pêche aza pétrolier aza na hélicoptère aza na jet privé aza na ba hôtel ka ba soza comme ototonga na Brazza na Bangola tout abilek na ngai ko senga moto mbongo te ngana ali directeur financier na yo vana na ndako semaine zako ya ozwa jipi na yo ola kisango ke osomba avant décembre na kopesa ndako place na kopesa yo voilà soki motono o Moïse Katumbi soka somba kango na ko bisabino ke oui ba sobe ya mabete ba pasteur kutu bozo tokina bango ba flat hotel ba pasteur bozo beli bango ba camion minene ba zo escroquer bino bongo ngai mutu makamonga na zoloba il fallait mutomba loba mukuna loba wale saloba denile saloba mamba sikade ba passer à France ya Belgique ya Londres ya Canada ba lo bien bisabino vérité mais ba zu vérité ba bombi mais ngai na bimi na zo bisabino na zolobela bino na zo classir bino ba vérité oyo bozo banga na nzamba lobi boketu wa mon fils pokala na komina kisasa ba obenganga mano mane fils de Dieu nazalaki mono na boya ki bitinda te ya ba mama ya ba yaya tinga sobelo na kenga na kola ndenge wana na ebi NT na ebi mutema mabete mais à partir de justice na monde ba grand professeur université on a bandai ko respecter ba préférer que Congo etikala na esclavage nzamba te na kuimilie bango baza elokoni ba mokolo pombo ba obemi naku banani komune nani ba omusuna mona ka bango ba omuso mkusala tshaka rusha ba José Makila ba atundu ba sa elokoni balekinga nani na kuiba mbongo ya Congo oui na ko exterminer peuple congolais oui na leki na bango na mayela sagesse ya bunzambe na leki bango na bolingo ya Congo talange bakufi yebisango bakundai na ndako na bomengo elongi na ya Laura Sokoko ndeko na ngai wayambo vi na sali mbongo na simbi avion na nango million na zola nango eloko ni ona sente na muki na banga ko défendre Congo pona bandoki ya Congo ya Laura Sokoko vive Laura Sokoko. Ça c'est un nom à féliciter. Alors, bien, t'as tout très bunda. Yangwana, peuple congolais, le peuple de Dieu, moment oyo, ezali moment ya ultimatum, tenue militaire. Tant on a quoi sabino ke, eloko ane salima, bobimi to sali. Il fait to bouger monde à ténèbres. Ténèbres to roti la bango kimati fait ko bouger bango. Il fait qu'on bouge bango France, Belgique, qu'on bouge bango. L'ambassade na bango et ça la il fait qu'on bouge bango. Qu'on soube sa bitumba na moto jusqu'à la libération yambo cannabiso. Boutika lokuta, et ça bien te lokuta zalindoki, lokuta yangwana batek bazu Congo likola mensonge, likola lokuta. Yangwana bande konangai na lekaki pour expliquer bino to sololi na mwasi ya Mike Mukebai mama Kokoti Mukebai to sololi na ya Laura Sokoko du charge d'ici là akufuta ndako ya Mukebai 6 mois to sisalo makambo to zarango d'ici là na ebisi mama Kokoti ke Congolais tchaka ne contribution te Congolais ko pesa 20 € mais akomisa ngo 20 000. Ok, ndekona make Mukebai
akufeli Congo vérité kaka ndenga na zoloba mutu nana ngo amoni make Mukeba ite Mukeba aza muluba te Mukebai aza muluba te mais aboy Félix nande kona biso mususu nani soki nokaki information ba to pesanga babi balukuna ake kuna na fête na bango babi balukuna akoti na kata fête na bango kuna kenaipo yaki likambo ya clan kade na zo ba komi kuna Christian Tshisekedi abengani na mwasi na ye Denis babengani babi balukuna yango na biso moto ayebisinga mena biso me babi balukuna yo moko zalaki na kata komba olozonga na place ya vérité mon frère koza l'hypocrite te sotango zonga na kata komba oyo ezali moment ya vérité moment oyo ezali moment ya kolakisa amour tobundela Congo bainstitution ekotikalaka mabele ekotikala me bato bazodirige Congo bakokende génération par génération chaque siècle eza na changement nango lobi biso tokolekana Christian Tshisekedi azoteka ba mabele ya Congo les grands mafios leki alandi Félix Tshilolo babengani babi balukuna bima bato bazuye babimisi libanda bino na bino mokutu bata village baluba na baluba bakomo bengana vous croyez que na ba haine na intimidation na escroquerie nde Congo ekotonga bokotongela côté aucun na moi école moko boy toi tu crois que école moko boy ya Lemba ou bien ya Kantia Tshisekedi Congo tango lobike classe gratuite salaire ya maître à combien au catholique ça yo moko to kena classe te internat au kima bécole tout au kima olinga ka kuvanda na pembe na mama no po ba sa ko po no mai na mutu a mbwa ya kanishi ya buladok bouillon na fufu akakoto bino boyaka bokangi vous croyez que beaucoup de peuple congolais père le quoi bobangi ça qui bata moi 500 personnes na yo ou be 600 ya ba wewa o tia bango na limite vous croyez que yo awa na poto Congolais tout azom kada zana congélateur azana frigo azana micro-ondes azana four Congolais la kane bien lia kane bien soka linga le sosa mobimba awa nzale zana kate miliki ukanga ya wa miliki eli maya bana na komo mela spa na mela maya spa po ezo droit la ba maya vie zali ba mena lula la spa. C'est ça. Yangwana, peuple congolais, toi na kat, boko ta na distraction te, bobo sala maman na lokuta, soki na zui mettre avocat na ngai, toko sala plainte, ba témoin bazalaki, ba kwa ko témoigner, et puis bolandi bodio ba tondenge bazo sala, peuple congolais, combat na biso za maman anate, combat na biso za komi divisé te. Et elle kamba balou bate bangala ban te. Ça c'est la distraction. Balingi bazopia bango ba sairo ba desa balingi ba limate biso pe to makasi na media commander so alobaka bien Edi Bolombo Ipo Waiza Pichucho Mongo Koko Aluoz nani Christian Bola na Baliangando na Joël Konde na John Willy toza ebele otolo ba pour la Congo yango moni bazo ko kabiso tala ndako boko et puis bande ko tu boko tiawa na moni boko te bele bo s'abonner ka boko to TV Bonyati à rouge bo s'abonner partout bande ka France boko to na télévision parce que Mikolo na nigo bi malisute po Mikolo fina vana na ndako ya lo rasokoka bi non na zotero ba provision na yo vanda mai na yo course ya lika ndenge na lobaki na bimi na zongi na za moto na bangi na nga pe mutute na kobanga pe mutute po portable na ngai eza na écoute portable na ngai eza na sirete belge balandela ngai bazo batela ngai et tout o meki na niatika buto ba kodo ba pesa ngai baza wana
na nsima ndako na ngai wa polisi eyali so otie kuta ta makelele mokolo wana Moïse ava azonga klase aosaka mwa makelele na mitonoka afungolaki fenêtre 4 camion mbili bimi bakoti ba chambre nano Moïse akiti babini non kokanga te mpo awa eza bakoko bayali awa tolingi boye ezala na lemba na matete na nzili na bwende na bandu toboyi bana na biso babotama na tapage toboyi mitu ya bana na biso ebeba lokola bobomi éducation bobomi santé bobomi nyonso toboyi yango tolingi bana awa batanga yango na badavina batangi asine contrat na banque mais alobi non papa nakena mbongo epai te na continuer université nga bia bravo abengi papa kulutu ne yaloka sokoka lobi nazo continuer université tobi oui ça va continuer yaya yona asisaki yo na vani na bureau continuer yaya Cédric pe kuna na kata cuisine tanzamba pesinga mona za chef ya cuisine place basalaka ba hamburger moko 35 euros petit papa zali na bâtiment électricité asalaka ba peinture ba makamebele c'est ça nzamba pesi mona na mona oya émission na deranjaka bana na ngai te moto avande pa na ye kimia baluka vi na bango moto asali chancela akenda na mobali na ye Cédric akendaki kini abali mpe mwasi na ye tiamala yo siko okwa kosepare Congo yo nani kala mingi te Ryan mpe asalaki nakenda kobala mwasi na ye asazwi mpe sale ya munene ya 600 personnes yaloka sokoka bikobanga te wayambo tokotina bambongo bato bakolia bamela c'est ça bana nanga bazwi basila bango bayebovanda bongo ngana sali bana nanga babali babino vi papa atambusaki vi na ye na discipline biso mpe tokena na discipline yo moni bana nanga bamelaka masanga bamelaka ba cigarette jamais éducation bango tu bakoli na ndako bayebi baipa bato te soki bake bavoyage na bango chancela akendaki afuta hotel na ye alali azongi c'est ça la vie tolingi vie ya ndenge wana congolais longwe na Kinshasa ake vacances na Équateur afuta hotel oyo Équateur ake vacances na Goma afuta hotel oyo Goma ke Kindu ifi bakongolais bakenda bavacances ndenge wana autoroute na voiture na train ya kitoko ya sika autoroute tourne bateau baavion mboko ka Turquie eleka Congo na développement peu ba Rwandais bazwa bozovana ke au gouvernement quel gouvernement est-ce que général de Gaulle na ba Belge à l'époque babengaki Hitler gouvernement bato s'occuper na mboka na bino bozobenga bango gouvernement ebimi tozozira me boa malade boa fou bato s'occuper na mboka na bino bozobenga bango président boa fou ba congolais bo excuse ngai boa fou ta onokaka bato bazosa ba analyse boa fou ça fait bondima ba Rwandais c'est vous les Congolais bato ba analyse ba journaliste boza malade bokokufa bino tout bokobika te na mona ka bino makambo sala ka mabela Kongo na bi na tambola na mokili na mona na bato te boza malade tozozila Félix abimisa di un traître criminel va fabriquer azuité va fabriquer puis bozozila est Félix Bunagi pour les sabinote ya sala asali kombo na e appuyer tour na e abongisi via mama na e na bana na e asomeli bango bandaka mwana na mwana somi villa bande kwa bara tiseke du tout ya mama mat moto somi villa ya ba 500,000 ba 300,000 ba somi bandako cash na Bruxelles yo vandi ozo betela bato maboko bazo pie ndako na babomi mwasi na bana na yo tata mobimba ozo betela moninga na maboko vie ezate sur le autre ozo féliciter ya Laura Sokokopo a sacrifié vie na ye c'est homme o azala ko ba papa mbemba saolona lokola ba lusakivana ba kasebu ba PDG ledia
tolingi bato ndenge ona bakisomba masko tolingi tozonga konzaire alobi tolingi bayaloka sokoko bakisomba masko mbemba saolona tolingi lobi baferie oyo bakopesa bato misala tolingi teke tobetelaka bapaster maboko bapoliticien maboko bamusicien dans l'état nyonso eza ya kokufa. Non, pas jusque là. Yangwana, bande konangana le kaki ni ultimatum, lelo 13e jour, ya dada, 13e jour, ya ultimatum, bande kotu na zo solo la bino na Kinshasa bo continuer mobilisation, tokotinde la bino, bambongo, pona bobo kababilo qu'on a très rapide, parce que 15e jour, Soki a démissionné était 16e jour, bandeko ya masina njili bokanga aéroport, bokanga njili Kimbancheki, Chango, bokanga aéroport, bandeko baza kote Matete Lemba, na commune ya Kisasa, bobima, boya tina boulevard triomphal, bobuka wana, bakomeka te, et toute de façon, soki nzamba a soufflé, et c'est là, nzamba aza capable d'utiliser ka bokechoyo, na ba combattant na ba patriote bravo na ba tutu ba obunda na bosolo toloba un seul langage. C'est ça le problème. Et aussi to pesi ultimatum na RTBF bolandinga ndenge na lobaki bolandi na RTBF po kongola lingaka français alobaka français te ebi français te. Donc, tant qu'on a bando kota na babiro na bando lo sorani po français congolais ça qui français des fins du monde ça qui français des motaba est Angola batongi ba 1500 km na français ba chinois bukuno to ke Chine tongami na français ba français batonga français na bango na français na bango Dubai etongami na kiarabe Arabie Saoudite Qatar Thaïlande, Hong Kong, batongi yango na monoko na bango, mais bino moto bolingaka français depuis bobanda français boatala nzela te. Mboka ngungi mama ye mo bato bazo kufa clinique ngalie me kufa pédiatrie ya Kalembelembe bato basundolaka bana l'hôpital Bondeko ekufa boyebisa ngai bino bata mayele bata français ba professeur, ba licencié, ba docteur en droit, ba maître, bo salini na Congo. Bo bazo ba bo mayele te. Mayele zali sagesse, amour, esprit. Soko zana bolingo, ndoko tonga mboka. Ba bolimbo ba be o to vandia ba belge, bazo maîtriser bikolo mobimba na administration. Ta premier ministre a démissionné lelo, fin du mois ba ko futa bato. C'est ça likambo tolingi. Likambo tolingi yangona. Français. Et français. Ba Rwanda ba botolo bino Congo na kina Rwanda. Akanambe na Vital Kamerhe na ba Zoé na ba Jeannette Kalapta ba kutara ba Zobina. Ba obina ba danse na bangona. Na kina Rwanda babi peuple zoba. Peuple moko zoba ba politicien ba zoba okuna so amiki to corrompre na 1 million di akanga monoko okuna to corrompre na 2 millions Félix di alula mbongo bo chai wana afukama azalaka porte parole to pensa ke kaka avion présidentiel otambola langote abando tambola kaka na mini Maurice abando tambola kana mwa tapi ya leliango non to na besoin ba zoba te. Tora bezoba bato bana milimu bato ba en amour pona ko changer ba donner yangona ya loka sokoko ndeko nanga ingénieur Steve Malungwene ingénieur Steve Malungwene yone moto administrateur ya Bokoto TV na ndeko nanga Papi Gen to sisa makambo yo bongo to regret problème ya télévision za la complet boba no mona ngai su na molai bote boba no mona ngai penda télévision
ndenge bomonaka ba TF tout nazoleka en direct na Facebook na YouTube mais nasengi bino bandeko na ngai partout na Congo bosabone na Bokoto TV bosabone ka na Bokoto TV na ninga va tokoma fin du mois tokokisa nombre wana to continuer jusqu'à télévision evanda kitoko to banda koleka na YouTube na leki na Facebook mezoleka na YouTube na pesi mbote na Claudine Diasuka na Tracy Melenge ma fille Limbisa tango yaki Liège ngana ngina mamakamba wa programme yoyo nazwaki taya komo na mona beau-fils na ngai Tracy Melenge na bakoko na ngai Claudine Diasuka merci Papi Gen merci honorable camionnette Mbola de Sandafu Mukimbang honorable merci maître Gorbachev droit de veto mbote na yo Achille Mboyo na Londres ingénieur Achille Mboyo merci mbote mingi na Yalora Sokoko nde makambo yende Yalora Sokoko ye wana ye oboye senge exil na Yemen Yalora Sokoko ye na vérité Yalora Sokoko membre à peuple mokondi Yalora Sokoko ye na soutien ya bitumba oyo o mekipo tchetembe kuna yaza guéri au mekipe au Massas au Angola basakanaka te ils ont pays de guerre faire attention ils ont Congo te au Rwanda bazo beta biso kuna Yalora Sokoko ana binga ba militaire ngamona mona ka ba photo mo atini ngai photo militaire na ba lance roquette au meki au lance roquette ba beto lance roquette na liso à gauche angenga merci mingi bande ko tubolandinga merci tokutali lobi na 21h30 nzambe abatela bino tozana kati ya ultimatum ya 15 jours lelo 13e jour lobi 12e jour bokomona makambo oyo tosala etake babundeli ya mboka tozali mibali merci na bamatu bayaki marche merci na bandeko tu bazolanda toujours tozuli le contre-temps pour te vérifier mes formations mosusu je crois lobine to vérifier mes formations ezolekana este nde toleka po toyebisa bino makila ya bakoko ebatela bino tout partout bozali Steve Manuel Papi Gen na pesi bino tumbote John Image États-Unis John Image États-Unis merci Steve merci na clip osali wana il fait les caras chaque jour il fait des caras toujours na ba émission otiaka yango ele kaka clip ya Bokoto pona makamba Congo pona libération ya Koko ya Congo Yalora Sokoko merci merci na ba membre nyonso obolandi ngai mokili momba na Facebook na kati ya télévision Bokoto TV bosabone Yalora Sokoko nde makambo tokutani lobi makila ya bakoko pe ya Yesu Masia ya tata Nzambe pe ya basali nyonso o Nzambe akitisaki na mabele ya Congo e batela ba na ya bilaka tokutani lobi na 21h30 merci.